Dossier pe affaire mwana yale ya ndaya. Mwana yale ya ndaya oyo tobengaka mingi mingi na kombo ya Soraya. Soraya la fille de mama le ya ndaya. Mwana moko kitoko mwana moko penza kitoko tali bolobi batu babotaka. Zalaka bongo bon. Na se ya mokili bana nyonso bazalaka kitoko. Tolo baka bongo parce que mutokelaka batu ezalaka nzambe. Donc nzambe ye moko soki tomoni mutu tomoni déjà image ya nzambe. Yango Bible ebisaka biso bongo. La famille, lelo toye na dossier awa ya mwana yale ya ndaya. Kande toyebi biso nyonso mama le ya ndaya abota mwana na ye. Na bana nyonso mwana ka moko. Ezana batu mosusu babota bana 10, bana 20, bana 15, batu mosusu babota bana misatu, mais mama le ya ndaya na biso pour le moment azaka kana mwana moko toyebi ke nzamba bolingo nzamba ya mawa ye moko nzambo oyo asalaka makambo ya kokamwisa surtout makanisi ya batu toyebi te oyo azo préparer azo planifier pona mama na biso le ya ndaya. Mbutu makasi bandeko na nga famille bota bozala nanu. Famille bota bozwa nanu bakiti boya kovanda boya koyoka. La famille de mama Bellevie bozali. Batu mosusu bakoya oyebisa nga mama Inès tozali bozala na bino. Biso toza awa to soutenaka toujours potine de l'écriture la patrona. Mama bikoma koma bolanda film avant na kota na makambo ya mama na biso le ya ndaya. Makambo ya nièce na biso. Mwana na biso na kombo ya Soraya avant to kota kuna. Bolanda nanu film bolanda film Cardozo pe azalaka ndoki Cardozo penza na ndenge abimelaki nasi ya mokili oyo bamibali bobangaka basi moni mwasi okoki kolala na ye mbetu moko soki alingi aboma yo mwasi akanisaka deux fois te yango na relation napesa bino nanu conseil ba papa na relation oza na ndako ya libala oza na relation moko boye songolo pakata zalaka honnête na mwasi soki mwasi na ya découvrir passé na yo moko boye kolinga lisusu kobomba secret wana te bimisa yango kana poasa si ayebi expliquer ye kaka ata soki kosala ye pasi biso basi toyokaka pasi mais isilaka ata soki mwasi akoyoka pasi l'essentiel ayoka ngo na monoko na yo mais soki aye ko affronter yo na ba secret moko songolo pakata yo boyi koyebisa ye tia yango na mutu ke otie keske si na mutu na ya kosala ba recherche film moko gu tokota siko na makambo ya mwana na biso Soraya la famille ya sika ya kitoko batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà la famille kande boyebi Soraya azalaka mwana yale ya ndaya lobi le 25 ezalaki bongo anniversaire ya mwana yale ya ndaya mwana na ye moko. La famille kande na yebisaka bino toujours dans la vie to soñaka ba relation dans la vie to zalaka bien soki oza bien na bana na yo oyo moko bota
na bana na yo oyo yo moko ozobokola omona ata bato ya libanda bakobandaka kozwaka charge ya bana na yo ozala te. Pourquoi? Parce que bayebi ke mama na bango papa na bango azalaki na relation ya bien. Mamule ya Ndaya aza moko ba comédienne na biso oyo alingaka na ye rando te. Alingaka na ye soki likambo ebimika ndenge ba makambo moko ebima bima concernant libala na ye o libala na ye kufa tomonaki mama na biso le ya Ndaya ayaki ko briser silence. Pourquoi? Parce que de nature na ndenge ye nzambe akela ye en tout cas alingaka te makambo lokuta etambolaka na kombo na ye. À part ça, mama le Ndaya aza moko ya ba comédienne na biso na eza teke boya ko yebsanga teke non parce que ajouaka na famille libota yango wana bozokumisa ye. Mama le ya soki lelo oya jouaka na ba SBT parce que place ajouaka te ezaka SB. Soki ajouaka na SBT eza na makambo oyo bango babeba na kala na sila. Baza na makambo na bango po bango mibale bazalaki na groupe oyo babande ko diriger. Kombo groupe na bango kuto ezalaka na nini na bosani. Tango mama le ya Ndaya akendaki kobota tango azaki na zemi ya Soraya atikela sila bisalu charge ya osala makambo nyonso na groupe wana me tango ayaki kozonga groupe wana ezalaki ya kokufa yango nde ba problème bisika ebandaki na sila tango amoni mama le ya Ndaya aye koyebisa ye ke non ndenge eza boye nga na longwe na nga ezalaki bongo. Alors à part ça totikala koyoka lisusu te ke non le ya Ndaya ye wana aswanaki na mutu kingandi le ya Ndaya ye wana abebanaki na mutu kingandi totikala koyeba ngo koyoka ngo te. Mama na biso le ya Ndaya asalaka par tous les moyens azalaka bien na bato. Toyebi ke na mokili oyo nul ne parfait hein. Mutu na mutu aza na mabe na ye, mutu na mutu azalaka na malamu na ye, ce qui est normal. Mais asalaka toujours de son mieux à garder réputation pe relation na ye ya malamu na baninga mosusu. Wana penza ezalaka mama na biso le ya Ndaya. Lelo oyo toyaki kovanda tomoni kaka Davina apo mama millionnaire hein. Ata soki bobenga ye millionnaire a kindoki biso tolinga ye ka bongo azami mama millionnaire. Alors mama millionnaire Davina ayaki kozwa Soraya na anniversaire à Soraya en tout cas abimisaki Soraya memaki Soraya na restaurant likolo nango na cadeau ezanga tite. Donc mwana ya bama na biso le ya Ndaya alekisaki moma moko ya bien, moma moko ya kitoko, moma moko ya goût, moma moko inoubliable boyebi bana balingaka bongo, bana basepelaka toujours babimaka bakendaka bisika bazalaka accompagné boye boye, bana balingaka bongo, bana penza balingaka bongo, bana nyonso. Acte oyo mama millionnaire asalaki lobby asalaki yango pourquoi ezalaki te ke non aya kolakisa na mokili ke parce que bato ebele balobaka Davina makambo nyonso Davina asalaka omonaka bato balingaka toujours koya kojuger mwana wana balingaka toujours oh asali boye mpona kobwakela mutu kingandi jeton. Davina na biso abwakela mutu te jeton. Davina abimisaki na ye Soraya mpona bolamu ya mama Lea. Soki mama Lea Ndaya azalaki mama moko ya ba problème, mama moko ya songi, mama moko oyo aza na influence ya mabe sur bana, je ne pense même pas que Davina lingaki azala na makasi ya kobimisa mwana na ye te. Boyebi dans la vie hein, tozalaka batu malamu, bisika nyonso ozokende, soki yo eshua na vie hein, batu oyo yebi ke baza ba jeune, pesa bango conseil, babonga bakende liboso. Nga na sepelaka na bato oyo bazalaka soki batia ye zemi abota akomi ko souffrir mosusu azwa libala te. Soki amoni bana mosusu bakomi likolo avandisi bana wana yebisi bango tala lelo nga nakomi kotelingana soki nayokaki baparent na nga nalingaki nazwa zemi te. Boyebi bana bongo bato ya bongo bazalaka bato moko ya koapresiaka po eza bato moko bazoteya baninga. Boyebi ba mama Lea Ndaya. Mama Lea Ndaya aza genre ya bayaya oyo azovandaka na baleki na ye. Pas seulement ya famille bota. Baleki oyo nyonso akotanaka na bango. Apesaka bango toujours conseil. Conseil ya koloba ke na se ya mokili oyo. C'est vrai oki kozala kitoko mais la beauté d'une femme efanaka. Mwasi soki akoti na ba 20 ans. Mwasi nyonso beauté bimaka.
okende ti soki okomi 35 ans omata okita misisa ebandaka mikuwa deja ekomaka koya kobanda koya makasi ata soki okotia babote ndenge nini me elakisaka kaka keno okoli ata soki okolata olobi keno nga nalingaka nalata biloko moko akokangama nga libumu ekoki kozala pla oza na forme nzoto kitoko me misisa ntango ebandaka kobima ekipaka te okotia bakushe ya bapoudre ya ndenge na ndenge me soki kimokolo esi ebimi donc moto ya 35 ans na moto ya 25 ans bomonaka différence keno oyo aza mokolo oyo aza mwana moke ezalaka bongo alors bajare neti bamama le ya ndaya baza bato moko oyo mpenza bayaka koconduire baleki na bango bayebi ke eza na baerreur mosusu biso tosala na vie tokolinga te baleki na biso baya kosala yango bomona mama Lea tango libala eyaki mpenza na nzela na ye en tout cas ayaki kozwa libala wana na maboko mibale ayaki kondima kozwa na ye libala ayebi ke na se ya mokili oyo respect ya mwasi ezalaka na ndako ya libala na se ya mokili oyo malamu mwasi obala ovanda na ndako ya libala ke lelo lobi obanda kotelengana exemple nini opesa na mwana eza bongo eza jara bayaya te ke non basi baeshua vie olie bayaka bamoni mwana na bango mutakala ebimi na réseaux sociaux olie boya bo encourager boya kopekisa mwana ke mwana biso toleka na banzela oyo biso tozwa mibali na mibali biso toboma bamabala bato me lelo oyo banzoto na biso ekomi kokweya bozoya te kopesa mwana conseil mais vous venez aussi au moins plutôt koya encourager ekutu aza na nzoto ya kitoko bayaya bongo eza bayaya moko bakotiaka penza musika bakovandaka na bango musika penza ya makasi yo oza koto oyo tika ya vanda kuna lelo toye komona Soraya mwana ya mama Lea c'est presque bato nyonso o bayebi mama Lea baposte mwana wana oyo baza na bastati ya whatsapp baposte na whatsapp oyo baza na Facebook batie na page na bango ya Facebook oyo mosusu baza na batelefone bautilisaka na bango réseaux sociaux te bakie mpenza kotindela mama na biso Lea ndaya message mpona kosouete mwana wana pourquoi parce que mama Lea aza mutu moko aza social soki mama aza social na bana bato nyonso bakobanda osepelaka na bana na yo mais soki yo mama déjà de nature ozaka mama moko olingaka na yo biswana mama moko olingaka na yo ka baproblème ata bisika problème eza te yo ozolukaka ka problème ezalaka toujours pasi pe mawa ezalaka toujours mokili mawa te ezalaka bongo tozalaka bien na baninga na se ya mokili oyo kolingaka te ke non ozalaka mutu moko aswanaki na oyo abembanaki na oyo abendanaki na oyo nga nalobaka toujours na se ya mokili oyo eza bato nyonso bakoki kozala bakamaradi na biso te mais tosonyaka barelation na biso bato mosusu ka bonjour tolekani mais l'essentiel que relation na biso ezala kitoko relation na biso ezala ya malamu c'est ce qui est important na baka ya Lea ndaya lelo oyo soki tokomi komona mama na biso Lea ndaya bato nyonso mwana na ye baza na ye ka likolo bato nyonso mwana na ye baza kaka to poste ye to sala ye boy c'est parce que mama na biso Lea ndaya tikala kozala na ye na problème na bato te ase réservaka na côté na ye bisika oyo bakolinga ye pe alingi bisika oyo bakolinga ye te en tout cas ye pe akei azalaka na ye bongo wana penza eza mwa comportement pe caractère ya mama na biso Lea ndaya. En tout cas, joyeux anniversaire na Soraya. Ma prière est que Nzambe alola abomba yo mwana na biso. Kande mama na bino aza star. Yo pe un jour okoma star. Ata soki mama na bino akoboya ke non ozala star ya makambo ya maboke, mais ozala ta star na makambo mosusu peut-être ka koyembela Nzambe. Ozala ta prédicatrice moko ya munene, ya kosala ke mokili mobimba ekomi kolobela prédication na yo ka ndenge mokili mobimba elobelaka madame la ministre Grace Koutino un jour yo pe okoma na niveau ya bongo biso mama leki na yo awa toye kosouhaite yo joyeux anniversaire Nzambe abomba yo en tout cas tokolobaka merci beaucoup na Davina Apo la maman millionnaire d'avoir rendu surtout la journée de Soraya si spéciale ce n'est pas donné à tout le monde il y a de ces personnes à côté kozala na makoki mais à lobby je ne peux pas dépenser mon argent juste pour la Soraya là
Maman na bango azali. Elle a aussi sa maman, non? Mais, c'est pour monnaie au lobby que non. Aza mwana na bimisa bango, bakende ko sakana, bakende ko lia likolo nango, mwa kado na ye ezanga te. Boende ezalaka, tozalaka, surtout bino ba comédien, ka ndenge ezalaka, bozalaka na bolingo, envers bino na bino. Soki bino boko lingana te, yango bomona, biso bato ya réseaux sociaux, tozo ya kopanzaka bino. Mais soki bino moko bozala déjà na bolingo, bato ya réseaux sociaux bakotikala ko ya kopanza bino te. Eloko ezobomaka bino ba comédien parce que bolingo entre bino na bino boza nango te. Siko tango bino moko boza na bolingo te, bozo espérer que biso bato ya réseaux sociaux to ya kolinga bino. Biso bato ya réseaux sociaux to ya kolinga bino te soki bino moko boko milinga te. Donc bino moko déjà bo banda na bolingo, bino moko déjà bo lingana. Soki boko lingana bomona ke ba chroniqueur ba na ba chroniqueuse ba kozwa na bango nzela te ya koya kosala bino mabete. Eza bongo. Donc soki bino na bino bolingo eza te, wana déjà bo fongola nzela po na bato ya réseaux sociaux baya kosabola ka bino, baya ka kofinga ka bino, baya kolobela ka bino makam nyonso oyo to bakolinga. Eza bongo la famille. Bolingo surtout eza eloko ya motuya, bolingo surtout eza eloko moko oyo na lobakanga moko eza vraiment et encore très très important. Soki bolinga na tana ba famille, soki famille bolingo eza te, c'est facile diable à côté la bino. Mais soki na famille na bino bolingo ezali, moyen que diable à côté la bino ezate. Pourquoi? Parce que na ye moko diable a kobanga yebi ke awa bolingo ezali, moyen na côté ezate. Mais soki na famille na bino bozaka ka batu moko botalaka oya kwe ya bosika ye. Eza ba famille mosusu bazalaka bongo omona bazo sekaka ba ona ba oyo basekaka ba oyo. Baboti bana soki 10, mais na bana wana 10 bazalaka 3 personnes baza collé, 2 personnes bazalaka collé, 2 personnes kuna pe baza collé. Sko ba oyo na ba oyo batalelanaka. Soki ba oyo bakwei bakomi koseka ba oyo mosusu. Na famille boza famille moko ya kobwakelanaka ba jeton. Sko famille ya bongo boko evoluaka jour ni. Famille ya ba concurrence tomonaka ba famille mosusu ndeko aye na ndako ndeko na ye mosusu biso ezaka bo bosombaki oyo tango akobima ke kobenga mosusu oyebi ke na famille wana ndeko na biso wana basombi bo kutu eza ya ba chinois eza ta kutu bien te. Famille na famille bozotongana yango cher parents tolakisaka bana na biso bolingo tango ozobota bana biso tango babando bokola biso. Moi je me rappelle toza bana mike me batiela ka bino biloko akolia bino nyonso ensemble ezala petit déjeuner na tongo boyebi ke boko melati boko belali boko lia lipa batieli bino nyonso wana mosusu bakotia nini mwa lipa munene moko o mosusu batie mwa mike siko bamona mutu oyo aza na motema mabe bameka ko recadrer ye bazongisa ye azala mwana neti bana nyonso omona siko bino nyonso bakomi kobanga keno soki na zwi ya munene bakoyeba keno na kozala mutu moko oyo na kobanda olingaka kokaba te. Donc fo na tika ya munene tokoli bongo eye kosunga biso na kokola boza na bolingo entre bino na bino.